Et le Congaï na Moni ezali un peu difficile lorsque le frère dit Nakobenga. Nakobenga. Soki bozana ba image na bango avant de diffuser botindela ezala kati. Ezala kati. Non, ils ont pas sécurisé bango quand même puisqu'il y a 5 vidéos, batindela ba vidéo na ezala bolu non, alobi soki bo esalemi. Batindela kayena nous d'abord. Mais il faut bien écouter ce qu'il a dit. Batindela kayena nous d'abord non. Mais ça m'a non, il devait dire ba vidéo nyonso bozana ngo sur les frères. Yamabe, les chrétiens, surtout na ba chante, bo effacer. Bo tikango te na ba téléphone na bino, bo effacer yango. Le président ne peut pas accepter comme il a hier. Il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Non. Il peut pas voir ça. Il peut pas. Et ça m'a l'amouté. Je pense que c'est une façon à sécuriser quand même Bachante. Lui, il va le sécuriser. C'est Dieu qui sécurise. C'est pas lui. C'est Dieu qui sécurise. C'est pas lui. Kaka yabino, kaka yabino. Non frère, on m'a l'épousé Bassi Amabe. Maïka Lambala Bala Massi Amabe. Abala Massi Amabe. Na confirmé ango. Abala Massi Amabe. Abala Massi Amabe. Voilà comment Massi a ridiculisé. Abala Massi Amabe. Et ce qui a Sundoli, eh bien, il a peut-être raison. Il ne peut pas se faire ridiculiser Kakaboui, Likamounine. Osomon, bah frère Bazako vivre dans des ordres. Bo s'éloigner na bango. Bo s'éloigner na bango. Bo s'éloigner na bango. Bazako apporter des ordres et scandales. Côté Moussousa Lobiango. Bo s'éloigner na ba frère wana. Ozomon. Bo ba kotika la ko changer té. Et ça c'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Ozakomon. C'est ça l'orgueil. Parce que la plupart ya ba frère wana soko bengi parfois kozala mapeka. Ozomona personne bazala mapeka, ya on peut vivre photo. Il y a bazala ka mapeka déjà au départ. Si c'était des gens humbles et d'abord ngé comme la bangote, Dieu allait les protéger, allait les garder. Ils allaient remettre nyonso bango bazako sala entre les mains du Seigneur. Nzambe abattre la bango. Ils ne le font pas. Et c'est pourquoi cela leur arrive. Et dès que ça arrive, et Sengeli Sikobami Kitisa Nakawana Basenga Bolimbis. C'est comme ça qu'ils devaient faire. Et bimi na réseaux sociaux. Ba répondre au ndengeni. Ba répondre na réseaux sociaux. Vous voulez que ba répondre au wapi? Obimisi mutakala na yo. Yo mutoza censé kozala mutu sérieux. Alors lorsque eloko wana o ezali l'homme to ezali mwana mwasi, vous l'exposez yo mutu. Mais il faut se poser de multiples questions. Comment yo mutu sans être normal, sage, o exposé bon moto na yo na média, na réseaux sociaux. Et ça la kate. Nassima, vous avez un pasteur, mais allez le voir. Quand son mari a commencé Babilo Kwazako présenter Wana, qui n'est pas ba parents va contacter ba parents na amener ça dans l'église, n'engé na lobibo. C'est comme ça que ça s'est fait, pas autrement. Makamba bolingo, ya batumi balé na média, mais ça ne se règle pas comme ça. Wanesa bolingo na bino dit, arrêtez-nous avec ça. Ozomo, et façon moi si peu azoloba, on sent de l'orgueil. Moi si moko mutu makasi, moi si moko ya têtu. Donc ozomo donc azoloba on dirait mutu olinga ki boboti ne ban. Oza ko lobele na langage ndengwana. Oza moi si mabe. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision.
Cynthia, c'est toi. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Mwana pondu asala na bango mona bango mona ofifi mais soko memi kaka pondu mona mwana pondu imia papa ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazwa ape bambo nanga bien yango na préféré nasala nanga vie oyo toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à tous. Certainement partout où vous nous suivez, merci infiniment. Nous signalons que derrière la caméra, nous avons Gédéon qui travaille dans de très bonnes conditions. Salutations également à Jordan Panzou qui réalise cette émission. Infiniment merci à tous les partenaires de cette émission, en commençant par notre sponsor, Yadjani Sita, depuis Switzerland. On a un homme réglo, crédible. Merci à tous ceux qui ont toujours l'habitude de soutenir cette émission. Nous avons Giel le Combo de Genève, Claudine Bossaou, merci à Mami Mwandekela Mwanzambe, merci à celle qu'on appelle véritablement fangolaise, Tabou Fatou Top Model, merci à elle, merci également à Eugène Banangissa, le vieux sage Joli Mwamba, merci aussi à Ange Nyangasa Schwarzenegger, acteur à ballon métrage, merci à Dadi Mavungu Vungu, les garçons fraises. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous suivez, mesdames et messieurs. Sur ce plateau, nous allons recevoir un homme de Dieu, déjà un analyste, quelqu'un qui parle bien en fait. J'aime bien sa franchise et puis j'aime aussi sa façon de communiquer parce qu'il y a quand même côté wana, c'est-à-dire quand il faut dire vrai, c'est-à-dire Machara monter, Azalara tout le temps. En tout cas, merci à chaque fois qu'il t'invite à Kaé. Il dispose toujours de son temps, enfin que tout ça, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Jijika. Wazali, humble serviteur Nabino, c'est-à-dire il a donné vraiment, il a toujours donné le meilleur de lui-même pour que vos CP là, Namakamutu, Oyo, Asala comme Moussala. En tout cas, bonjour, meilleur vœu parce que c'est pour la toute première fois en 2020 au Koutana, meilleur vœu Nayo, santé bonne, santé ça va, santé ça va. Et ce monde quand même, ça va. On a autre quand c'est au Afrique décide mais colo, tout bien à moi, mon pépé né ça. nakoma kuna mwakala mwakala pena donc nzambe kaka sunga omoni tolobaka toujours ndenge ba médecin balobaka nous sommes des malades qui s'ignorent na kozala un bon point ne balobaka na français boye mais alors que ba malade nous sommes na bakati ezo et batami ezo malembe finalement et quoi ko bime mutu so aza malade okomona même elonge komi déformé ndenge azalaki omoni elonge komo changer nzoto komo changer vous comprenez que mutoyo abandi parfois ba maladie ya malamu te mais sinon ça va pour l'instant Nzambe azakosa nangolo. Merci beaucoup Ndeko Jijika, donc c'est notre invité, je crois qu'avec lui nous aurons le temps de partager, de toucher, de brosser quelques points d'actualité parce que en ce qui concerne l'église Corps de Christ, c'est parmi les gens qui se sont donnés à fond afin que rendre service
bazala toujours au service ya église parce que tout le monde a rango déjà et en tout cas si le verza le loté depuis raga plusieurs années déjà jusqu'à présenter à émission abunda kaka pour les musiciens chrétiens depuis pour que papa na biso Mombaya c'est parmi les proches les pire petit on va pendant que kolanda la na bakulu to na sima. Alors il y a c'est tout à fait normal tous à l'année à plateau lorsque déjà il fait noir chez les chrétiens il faut tout solo la ngona il y a quand même azana moi ba détail azana moi ba orientation un petit peu copier ça tout autour il y a Makambouana. Merci également à Jalin Kadima qui nous assiste second souffle mon frère et ami alors tous ana awa alors je pense que trop de travail. Alors on va toucher quelques points. Je pense que aux qui tant ya kotala Rolanda réseaux sociaux ces derniers temps Église Corps du Christ makambozo bima kaka motezo pela se kopela. Alors to banana na point banaki ya liboso ezali le show puis un spectacle show entre Mike Kalambai na ndeko na biso Penuel tout monde ndenge Penuel a qui enfin a lâché langue na et il a lâché sa langue a benka ki koloba makambe belé tout autour ya libala na bango et on a compris quelqu'un comment il soit dimension moussous parce que ceux qui mutu toi meka à côté na dossier wana en tout cas ba bande ko attaquer pour preuve tout monde qui leki ya Mike Kalamba ndeko na biso Cédric Ibodo ou ameka ki koleka na etando eke pour na tina na ko contredire ndeko Penuel il y a contredire car lelo lobi nango na tongo ba sextap na ebimi do bolumbu na ebimi na poisse alors ba to comment ko gérer dossier on a moi ko bang alors na dossier réaction na yo réaction nanga ezali ya tristesse mais na kolenga na relever lo komoko lobi awa pona Mombaya ndenge biso tozalaka kozala na pembeni ezali nzambe kaka nde asungaki nga na époque ya raga ba 98 9 2000 tango namonaki pe à 7 ans là moi ba lolendo ezalaki pe na ba musicien il y avait aussi des problèmes pratiquement lokola ya oyo penzate mais il y avait moi ba biloko moko ezaki malamu te et chaque fois les gens m'appelaient pour na koyebisanga c'est comme ça que ngai et chokaki nga nde nakendaki pa ya Mombaya nayebisa et pourquoi naza koyoka boy pourquoi naza komona boy c'est là où Charles Mumba sepelaka nanga parce que akomprenaki te ndenge ni na ekotuna ye abi comment ekotuna nga biloko bi oui parce que yo nde président na bango c'est comme ça que je lui ai dit nde a invité nga na restaurant alabi viens tokende na restaurant na yebisa yo et c'est comme ça qu'azalaki kobenga nga ngai chaque fois nakomaki nazo yebisa ye président mena monibo président mena yokibo et c'est comme ça qu'a pesa kinga ba révélation na lobina lo ba makambo ebele mais c'est très grave onga na yokaki monsieur zaki na kacha voiture na ye to kende akokutanga na nzela président jizika yaka na bi menga na kebo yozo kana bi kota accompagne-moi là où nazo kende puis je te ramène place yozo kende et c'est comme ça que na yeba ki siko misolonge fungwa maki na komulba mais finalement dans un monde nini hein kolo mais qu'est-ce qui se passe ozomona yende mutu aklase nazwaki yango na koma kisiko kolandela muke koyeba et puis kokutana na ba misuko bisa mo me boyete à la lumière toujours quand même un point na makambo tu relais tout à l'heure alors na moi biloko nyonso tune otuna na kona koyoka yo chroniqueur loin des artistes musiciens c'est-à-dire quelques semaines, quelques petits moments d'ensemble, ça l'émission vite fait, elle va vite après Bopanzani. Voilà. Mais en fin de compte, proche à Mombaya, pire petit Mombaya comme Mayo, au côté ce qu'on a 4 Yabin, Yamakamon. C'est-à-dire quelle image aux autres qui y a monde dans eux. Ils appellent un monde de batum soit mon appel que non ba misi appellent batuna bosan tout batu pena na. Non, j'ai compris que toza ba humain. Ça c'est l'eau qu'on a yé la kangamba la moko. Na eko comprendre que ce sont des humains. OK. Baza batu. Ils sont aussi faillibles aussi. Baza aussi faillible. Tout homme est faillible. Ma combien lobby yango? Tout homme est menteur. Malgré l'attitude ba la sauf Dieu. Sauf Jésus-Christ. Mais tous sont des menteurs. Bisonyo soza batalukura, y compris moi. Toza batalukuta. Sauf Dieu. Sauf Jésus-Christ est considéré comme vrai. Donc,
tozana ba vie na biso caché ozomona oyo nzambe ayebi Dieu peut permettre et ça l'a exposé pour te tozala humilier une fois soki to tuki makominaï to tuki ba instruction to tuki lilobanaï ozomona c'est là où j'ai fini par comprendre rango ozomona première chose deuxième chose naki ko comprendre que parmi nous il y a des orgueilleux il y a bato basala kamakambo nanko ozomona hypocrite égoïste ozomona fanfaron vantard aimant les plaisirs plus que Dieu ozomona eko comprendre que bazana kati na bi aimant le plaisir plus que Dieu aimant les plaisirs plus que Dieu c'est comme ça que lobi na Timothée ozomona donc c'est-à-dire mutu alingi koyoka lisutolité na kuti bango na kati na biso alingi koyoka tolité okobise ndeko wana eza mabe keba omona avimbeli yo atali yo na ndenge moko ya mabe yo nani po olobelanga ba musicien chrétien ba musicien chrétien pour la plupart ozomona avimbi ozomona donc alingi yo pe setolité po nini asi akomi na niveau moko yo ko pe setolité on eza colère sainteté ozomona non colère sainteté omoni tango ozali na mbeba Dieu nous demande de nous humilier humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Donc, il faut que ça. Oza komon. Lorsqu'on a ndekonayo a remarqué que poko se zapanayo. Makomi epesi ndenge nini akosala yango. Jésus-Christ yemoko alubi yango. Oza komon. Il donne procédure. Ezali na kati ya makomi na koki kotangela yo yango. Tu verras que c'est Christ lui-même qui le dit. Et tout ça la kango na batu misusu bayoka kate. On azali na Matthieu 18. Na verset 15. Si ton frère a péché, ndekonanga salimbeba comme tous les autres là. Ozomon. Même ngai na koko sumuka. Memelanga procédure. Alors si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Pas dans les réseaux sociaux, pas dans les médias. Va vers lui. Kende panaye. Et tu lui reprends. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ba musu se suka kaka. Ngana sina sala batu misus na bikeba na petit wana. Ako sundola yo ako revese yo. Mutu a comprendre. Oh mutu longa jizika. Petit wana na sundola ya pour na comprendre que loko le benabi na mona kiazana ba lura mabe. Même à un certain ami to bisaka bango ndengwana. Petit wana nazo mona allure bien te motonanga. Évite ça. Ekosopa yo. Pourquoi? Parce que na moni que aza mutu nangai. Mais aza chrétien te. Mais tokuta na kelmo to solo lak. Mais na moni na nzela mabe. Na bisende kokeba. Ozo kate mikolo yo. E mbala moko ayoki bien montoza na raison. Tikana éviter awa. Ozomon. Là na comprira tu as gagné. Mais barabi s'il refuse. Oba musuba yoka kate. Et c'est là bazana kata musique chrétienne. C'est là na kata ba chante. Ba yoka kate. S'il refuse alabi mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ndenge la loi elobi. Aboy koyoka yo. Benda batumi bali. Na bengi mon frère, na bengi yo. Tokene to bisande kona biso, ndenge to kut ngai na moni ye, abimi na mwasi na hôtel, na reprocher a finginga. Na ye na ebisi bino de to bengelie pour ba témoins. S'il refuse de les écouter, t'es-tu quand? Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il y soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà. Ce qui est tapouana et salemité, ayoki yote na biloko mibale wana, il sera considéré comme un païen et un publicain. C'est-à-dire l'église est reconnaître yeli sous-souté. Loko la frère. Vous allez excommunier. Dehors. Azali banda. Il peut beau chanter, il peut beau prier, il peut beau faire Azali banda. Dieu ne les considérera pas. Pourquoi? Parce que basalele ba étape wana nyonso ayokite. Mais ce qui basali boete, mbala moko muta surprendre ka na TV akomi koloba. Ah non mais ça malamu te.
eza malamu te. C'est que Peignel pour répondre à la question na yo. Ezali bolingo. Ezali bolingo. Tant bolbana ki bébé, je t'aime, chéri bobo tibana. Pourquoi bozoko le katé na média pour dire tout ça? Bozana bolingani. Mais dites-le na média aussi, il faut que les gens sachent que bolingani penza. Ça. Mais tango et baby kaka. On voit une femme qui passe pour dénigrer mobali na ye. Ça ne se fait nulle part chez les chrétiens. Les chrétiens règlent leurs problèmes entre eux. Nassima. Vous avez un pasteur, mais allez le voir. Quand son mari a commencé Babilo Kwazako présenter Wana. Qui n'est pas ça, parents va contacter les parents amener ça dans l'église, n'engé na lobibo. C'est comme ça que ça s'est fait, pas autrement. Makamba bolingo, ya batumi balé na média, mais ça ne se règle pas comme ça. Ouane ça bolingo na bino dit, arrêtez-nous avec ça. Et façon moi si peu azoloba, on sent de l'orgueil. Moi si moko mutu makasi, moi si moko ya têtu. Donc ozomo donc azoloba on dirait mutu olinga ki boboti ne ban. Ozako lobele na langage ndengwana. Ozamo si mabe. Merci Ndeko. Merci Ndeko Jijika, je crois que nous allons prendre le deuxième point. Alors, namona yopo bando tomoga mangamba. Tomoni lelo fléotovirus o ezo rongé sous ba musicien chrétien. Alors tomoni concept mo bato comme le bela mikolo habite dénonçons nous vivants. Tobi kezala qui aimons nous vivants et comme dénonçons nous vivants. Alors tout le monde ba sexta bolumbu ya ba yembi. Yo koza moko ya ba chroniqueur ya ba oyo ba encadrer pe ba yembi. Cette nouvelle génération apparemment makambozo simba sousti. Ba publier bolumbu ya oyo, ba publier bolumbu ya oyo, ba publier bolumbu ya oyo. Ba tout ça bengi biso pour nous dire que non bozela, so bozo continuer bozela. Bazo promettre ba tout ce que bozela d'ici peu de temps. Do publier Henri Papa, do publier Moïse Matuta. Au juste on est où là? Mais na mona ki dernièrement on ko tomoka to walo ba mamba bolumbu ya ba misien zo bima. Réaction des alignés. Nini bando tomoki sa yo. Bon, parce que et les autres tomoki sanga d'abord le fait que bazole ki sango na réseaux sociaux. Le fait que bazo publier dans les médias, ils ont ça la malamoté pour les chrétiens. Yo mo mona ki quand même. Namoni batindela kingango, namoni. J'ai vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Tout ça on m'a envoyé ça pour Natal. Yo mtozolo bebele. Regarde, yo mtozolo bebele. Regarde. Nalobi namoni. Mais j'ai voulu l'écriture ndenge et komami. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, n'a qu'on répète encore 1000 fois, ce n'est pas dans les médias qu'il faudrait le faire, qu'il faudrait trouver la solution, qu'il faudrait arranger ça. Ce n'est pas là-bas, c'est dans l'église qu'il faut le faire. Apporte pour la lobby awa. Dans 1 Corinthiens 5, Nakeina, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ni nieza kokende ko juger makambo ko fiolo mide azoloba. Ni nietalingai. Mais ce qu'il dit les autres concernés les chrétiens, vous voyez ce qu'on place comme au sou. A komi kolobango, faut tenabi somoko parce que tu vis vraiment bien. Mais il faut na juger non. Apporte pour la boyango. Abi que j'en ai fait à juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dedans, ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont des chrétiens, qui commettent des fautes. Jugez-les. À continuer. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Au moni procédure na lobby awa. Na o Jésus a pensé dans Matthieu 18. Yangonde yangoy. Si le frère est récidiviste, ayoka kate, aza méchant, vous le chassez de l'église. Accueilli. C'est lui que nous devons juger. Voilà les gens pour lesquels biso photo fungola munoko. C'est eux qui pêchent. Ozomon. Bango ne photo lobela bango parce que bazali ko sala mabe. Ozomon. Soki ezali ko répéter mbala na mbala. Une fois to konine. Apote pour la ke musika awa. Natangelo ba écriture. Parce que comme c'est comme makambo, ya kotanga ba écriture. Ozakomone. Ouais mon frère. Eza kotanga ba écriture pour na koyeba comment makambo esengele salema. Et ça les mana désordre té. Et ça les mana ndenge ya ordre. Apôtre Paul na titre 1 verset 10. Alobi éloigne tangwa musika.
Bengana, si vous voulez. Éloigne après un premier et un second avertissement. C'est lui qui provoque des divisions. Avertissement liboso, Jésus-Christ Salobakiang. Toi et lui, d'abord, en privé. Ayokiote, benga binomi balé, na benga binomi balé, boué, tu es des frères. Frères qui te ont mis une église. Alors, bite, mais on a réseaux sociaux. C'est là où je condamne Peñel. Mobali na yo. Nini na ye. Boko kana pembenité. Il faut que ba photo ba beti yo ba nini ya kana ba mibali nyonso bosa la pe yango, bosa la pe. Basi na bino basala. Mon frère ici azana moisi. Regarde comment Nenga Zanan Bogar. Je le vois ici en face. Nenga Za Bogar. Je comprends que moi, si je bien éduqué, moi, si bien. Moi, si je basala ranem abete. Alors, la bisoso qui n'a moi, si basala toujours à ligne droite. Il te dira que Hermo Babé Banak. Mais basala ba téléphone, lui et sa femme. Rendez-vous. Et c'est moi, si je publie à Libana, alors, bien impossible. Kaka Yabino, Kaka Yabino. Non, frère, on m'a l'épousé Bassi Amabé. Maïka Lambala, Bala Mwasi Amabé. Abala Mwasi Amabé. N'a confirmé Ango. Abala Mwasi Amabé. Abala Mwasi Amabé. Voilà comment Mwasi Azako ridiculisé. Abala Mwasi Amabé. Et ce qui a Sundoli, eh bien, il a peut-être raison. Il ne peut pas se faire ridiculiser Kakaboué, Kakaboué. Likamounine. Neko, na yebi sosonobina lobelo makamanga na yebi. Mama Moko, na pesembo te bisika zali. Asala na makambo ya violence sexuelle, violence faite aux femmes. Asala kuna, asala l'organisme même à Nations Unies. Papa, maman na eloko alobela. Basi ya kisasa oyo. Non, non, la plupart bazamabe. Basi ya kisasa, la plupart bazamabe. Yoka apôtre Paul Ndenge abendi awa matouille. Ozomon. Alobi éloigne. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. C'est lui qui provoque des divisions. C'est lui qui provoque. Donc, à Messana, pour provoquer des divisions. Dans ma cambodé, dans comportement. Avertissement liboso et puis Amibale. Alors, sachant que tel homme de cette espèce, est récidiviste. Ayokakate. Sachant qu'un tel homme de cette espèce est perverti. Assis à Pengwa, Beba déjà. Ozomona. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il est tenté de pécher en se condamnant lui-même. Voilà. Ici, on parle de quelqu'un, Azamutu Mangongi, Ayo Kakate. Quand même verset 11. Apporte pour l'orbi un peu na Thessaloniciens. Pote Batuba, Basso Solango, Malam. Thessaloniciens 2, 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Bah frère, bazako vivre dans le désordre. Bo s'éloigner na bango. Bo s'éloigner na bango. Bo s'éloigner na bango. Bazako apporter des ordres et scandale. Côté Moussous alobi yango. Bo s'éloigner na ba frère wana. Ozomon. Bo ba kotika la ko changer te. Ozomon. Ici il est dit clairement. Ozomon. Bazako vivre na désordre. Bazako causer ba division na ba scandale. Abi il faut que longola bango musika. Voilà comment dans l'église il faut procéder pour na ba frère au bazaba récidiviste azamutu mangongi ayo kakate. Mais ce qui ezali mbeba asali yokele mawa parce que quelque part dans un Jean à l'obi ce qui ne connaît asumuki bondela ponaye akoki akozala azali faible azali faible. Pour quelque part, apôtre Paul peut asengi na bo bazali makasi ba soutenir au bazali faible. Il y a aussi parmi nous bato bazali faible. Mais au comment na yena ndengenini quand il va confesser faute naye, il reconnaît ango, il confesse. David azwa ki mwasi ayuri tangu balobela kiye, il avait confessé, il avait demandé pardon. C'est pourquoi nous avons dit David est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait s'humilier. Et ma commune lobby, manso makomami et zali pour servir biso d'exemple.
oza komona il faut namona ndenge ezalaki koleka na kote mususu ndenge batretaki yango ngai mpe nazala ekenge ozomona natire nazwa yango lokola baexemple mpo te elia ngai te oza komona voilà comment ça devait se traiter et parce que ma commis est clair à ce sujet, pas autrement. Merci beaucoup, Ndeko Jijika, mais quand même, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas et le Congo, il a nani kaka boimbala moko kotoyo Bolumbu o ebimi, Bolumbu o ebimi, Bolumbu o ebimi, et puis la série continue. Est-ce que Batoami Tuna, est-ce que ça film ou Nzambe, c'est pas Dieu qui s'est décidé enfin à exposer peut-être Bango Libanda? Nayebi pété ce que zali mon pépé. Mais quelque part au coquille qu'on la peine à moi raison mouké parce que na Romé l'obami yango na Romé l'obami yango il faut que les frères bayeba batala soki ezali accident de parcours to ezali batindeli bango mulimo wana parce que ba mesana ko se comporter ndenge wana et Dieu envoie esprit wana pote bango moko babebisa nzoto na bango. Est-ce que ça koko c'est la bango makambote bango? Peut-être. C'est pourquoi il faut vérifier. Pana biso ba biplia kana ba réseaux sociaux mutakala mutu mais on ne sait pas ko identifier photo wana. Ce qui est ali réellement yeto yete. Ozomona il faut qu'on vérifie. Bon misusu naza kotia moi doute muke. Misusu naza kotia moi doute. Misusu nazali ko comment en tout cas oyo en tout cas même si baké identifier ngo ezali vrai. Il y a des gens qui parlent de la publication et ndeko na biso Michel Bakenda oh mais ndeko Michel Bakenda wa ko la publication na e que génération bato bazobino bato bomesana koleka pona tina na ko dénoncer boy azobenga bi génération de prophètes impolis na ba faux serviteurs, c'est-à-dire on a place bino bofanda bobenga bango bosolana bango bokoma on préférer bolika na télévision pour na tina condamner bango. Non, ça c'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Oza comment? C'est ça l'orgueil. Parce que la plupart ya ba frère wana soko bengi parfois kozala mapeka. Est-ce que ça personne bazala mapeka yango bébé photo ya bazala ka mapeka déjà au départ. Ngana na si na vandi na ebele je connais ba esprit na bango ngamo na sali étude ya mentalité ya mutu je connais mutu ba adage musu na français bla le succès aveugle ozomona mutu lorsque moni akomi na moi niveau moko boye ko benga ya yambo na facilité zalaka te ozomona akomi mapeki veut savoir pourquoi tu l'appelles ozakomona désorgueillé ozomona. C'est pourquoi moni makambo eko comme la bango. Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Si c'était des gens humbles, et d'abord comme la bango, Dieu allait les protéger, allait les garder. Ils allaient remettre nyonso bango bazako sala entre les mains du Seigneur. Nzambe abatte la bango. Ils ne le font pas. Et c'est pourquoi cela leur arrive. Et dès que ça arrive, et sengeli sikobami kitisa. Nakawana basenga bolimbis. C'est comme ça qu'ils devaient faire. Et bimi na réseaux sociaux ba répondre ndengeni ba ko répondre na réseaux sociaux. Vous voulez que ba répondre wapi? Obimi si mutakala na yo mutoza censé kozala mutu sérieux. Ndeko nanga Alain, lorsqu'on parle de la nudité ezali eloko wana. Lorsqu'on parle de la nudité ezali koloté. On parle de l'homme. On parle la nudité de l'homme. La nudité de manière générale. Ezali eloko wana. C'est pourquoi Jésus-Christ a été humilié na ba Romain. Quand il a été livré na ba pharisien. Ba kuna qui est mutakala. Pourquoi? Parce que balinga ke eloko wana monana pour qu'il soit humilié. Mais Nzambe alingaki à travers eloko wana lokola ikotsaki masumu eloko wana ezala humilié. Vous avez compris? Christ a été pendu nu. C'est comme ça que les Romains faisaient. Ils humiliaient quelqu'un batikyo mutakala eloko wana monana. Kende ata na douche quelque part mutu mwa kota okobomba oyo te okobomba ngote oyebi eloko dino okobomba ozomona parce yango nde ba monate. Et on dit Adam et Ève
tangu baliaki mbuma misu na bango efungwami babombaki munoko te, ils savent ce qu'ils ont caché. Alors lorsque eloko wana o ezali l'homme to ezali mwana mwasi, vous l'exposez yo mutu, mais il faut se poser de multiples questions. Comment yo mutu sans être normal sage o exposé bomoto na yo na média na réseaux sociaux ezalaka te ekoki jamais kosalema. Un homme sensé qui a l'esprit du Seigneur, qui est sage, qui est intelligent, au comment na été ko exposé bomoto na ye. Même aux jeunes filles, c'est vraiment malheureux pour na ba jeune fille na biso, c'est vraiment malheureux. Facile na kotika ba kotina ba photo a mitakala. Pas mibali. Facile. Mobile ngo yebi yete, otikala komone te po azaka na poto et tu envoies comme ça ba vidéo na ba photo na mitakala. Facile. Ozomon. Moi ça c'est ridiculisé. Bon moi si ne nyonso esili. Parce que sous na valeur bon moi cité. Il y a plus de moralité, la pudeur à zangi yango. Wana komi nyama. Lorsque vous voyez un homme ko exposé bomoto na ye, ce n'est plus un homme. Ça devient un animal. Même ya mutu mbwa ya ye. Mbwa expose ka ya ye te. Mbwa, tala mbwa, regardez le chien. A bomba ka ya ye. Et bimaka ka soki alingi a s'accoupler. Pour la reproduction seulement. Il n'y a pas de plaisir chez un animal. Bon, les experts Moussouba-Lobi, il y a le plaisir parfois chez un animal, notamment chez les chimpanzés. Nana monaka sexe à chimpanzé. Chimpanzé. Oh, balobi aza lokola ressemblance na mou. Azue lokona tche liboso. Chimpanzé. Un tel homme doit être condamné sévèrement pour avoir fait ça. Sévèrement. Kokele mawate. Sévèrement. C'est un orgueilleux. C'est un esprit de Satan qui est entré en lui. Il doit s'humilier et demander pardon. Ndekonanga ale. Judas atekaki Yesu. Judas ateki Yesu pour Nambongo. Tango ayokaki ke salaki epasi. Il est allé loin. Loin, il est allé loin. Potaebaki ke batuba yebi ce qu'il a fait en privé. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous allons rendre compte. Nyonse kobima tokomi na moma wana. Le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est là le moment. Il faut que bomisa ba faute, il faut qu'on répare ba faute, il faut que tout est là. Judas est allé loin. Ake komi boma. Parce que c'est ça là qui est soni. Et c'est là qui est soni. Apôtre Pierre, Jésus-Christ a zoka ne kokufa. Na Saint Senabi, nazali kokende kokufa. Nazali kokende. Bokomo nangali Petelo na bikolo eloko moko ekokomela ote. Na kolanda yo partout. Soki kokufa no na kokufa. Yesu ayebisie petelo petelo. Soso yo ganga tembala misat yo wanga ningalobi ekomelanga te. Ekomelaki ete. Petelo asala kinini. Et sala ki son tanga ebaki ke eloko asala les très grave. Akendaki loin. Il est allé loin. Il est allé pleurer. Pour ebike ah na sala eloko moko ya très grave. Il y a très grave. Na trahir mon konzibo ba epanzani monde entier. Mais na sous mutute. Voilà un homme censé être sage, censé être intelligent. Il est comme ça quand il sait que réputation naye et proverbe le dit bien. Réputation ya mutu et le kimbongo. Ezali na motu ya koleka mbongo. Réputation na yo batela yango. Yo zieloko na o cheboy. Vraiment, tu veux que ngai na benga o mutu. Jamais na ko benga o mutu te. C'est un frère orgueilleux. Il doit se repentir. A sa peine audace, Yakol Banabiso, qu'il vienne en face Nabiso, ton lobe en face. S'il a le courage, qu'il vienne en face à l'oba. Au moment où ces frères-là, Tangoazo Bima, on a pas ça qui est conseil. Frère, on a qui se rappelle devant Kabunduales. Et ça là qui n'a 5e anniversaire, il y a Marceline, Fiwa Salaka Donai, na Congo Web. Ngai mutu na forma Fiwan. Ngai mutu na lokota e ko lokota na formé. Frère donné Maninga, azali pasteur na la louange. Moi si na loba.
Bango pe balo bakapete. Bati yanga na lo banga moko bobo. Pourquoi ne parle pas? Na Zwifi wana. 5e anniversaire. Didier Maembete là. Apo Ipan. Et Max. Et les autres. Na yebisi frère wana. Na selfie. Na yebisi. Je ne voulais pas citer son nom. Na sali selfie na yebisi frère. A bandi kozala orgueilleux te. Qui se rappelle et lo kona yebisa. Ce qui n'a pas kokosa. Abi maliboso nangao. Alo ba ke jijika kosi. Na yebisi kozala orgueilleux te lokola baninga. Omoni ndenge basuki, ndengo bandi, yo continue. Anti-milliard, tu verras ce que Dieu va faire. Yo konga na yobisi yo. Et c'est le frère, il a écouté. Aujourd'hui, il est honteux. Ndenge wana, c'est une honte pour lui. C'est une honte pour lui. Les gens, papa, erreur ya boyete. Lorsque vous commettez une erreur, ça la lokola David, Mikiti Sambalamo, devant prophète Nathan. Senga bolimbisi. Voilà, batunzambe alingi. Mais ça moni bino bozo continue ko matsa li kama ole bobo mamoto. Yangone toza ko sala. Je lis l'écriture ici. Je lis l'écriture. Les frères devaient procéder de cette façon-là. Papa, Petelo akenaki ko wanga na Yesu 3 fois. Vous voyez son attitude? Vous voyez son attitude? Dès qu'on y est bien loko, papa, kende musika, fukama. Lobakolo na sale loko moko ezali et sali makate bo moto nanga na exposé yango ozomona na yeba kite ke bako sambwisa ngai boye basi yo bozomona basi oyo il faut faire attention. Salomon, c'est lui qui avait 1000 femmes. Expérience et tonda ya basi alobi kope sa confiance na moi cité même moi la lele na tolo. Yo zoloba la fait Salomon akenaki ko sambela epa ya banzambe ya basi azwaki libanda. C'est sa faute ya Salomon. C'est sa faute na ye. Dieu a condamné qui est place wana otiki ngai. Basi na yo étranger wana o salele bango banzambe comme sambela place wana, c'est là où Nzambe a frappé qui. Lisez dans le livre de roi, dans le livre de chronique, au comment na faute Salomon a salaki. Ce n'est pas Mipikuana Zouaki, non. Il faut bien lire les Écritures. Oza komon. Basi oza komona we. Baza basi angambo ebele. Basi ozo mona we. Ndeko na ngai. Ngai na solola kana mama wana. Mama wana a expliqué ngabi papa Jijika. Nzambe a pambola yo pour ce que tu dis. Biso basi na traita beaucoup de dossiers. Yabana basi. Bango moko bazali. Moi-même j'ai vu nani na vanda na yete. Bango moko basi bazako benga. Il prend son téléphone. Oui, allô? Oui, tu es où? Oui, je voulais te voir. Ah bon, je suis un peu occupé à Katia Tchepembe. Singata. Moi si yemoko azako benga yemoko. Aluki problème, basali dossier et qu'elle a justice. Basi ya kisasa, non bazana poto wana. Et savent ce qu'elles font. Ba créer là ba tout problème. Biso de mona moko na lingi kotanga awate na bongi na bombi yango. Ba mema ye na boloko, asali viol. Après témoignage ekobim. Mwana mwasi azole kalobi oh non, ba kose ba batinda kingai, bazaki kotinda ngai papa, maman, basa. Mais mutabato akemba ki na prison. Un jeu monté. Bino bo sali montage na bino. Ezatala na ba dossier. Il y a violence faite à la femme. Basi bango moko. Basali ko créer yango. Po bali ale mbongo. Babi ki ale azana mbongo. Albakomi ko poussa na pembeni ale. Basu numéro ya ale. Papa na presse. Tomona makambo. Ba konjo nyoso na zolo ba yebi yango. Na ba reportage tokenda. Basi bazola ndaka mokonzi yango. Et après ça, numéro na ye. Je connais même un prophète moko na boy kotanga un prophète maintenant to keko ça. Il faut mon abasi. Na le lakaye et tout ça. Les prophètes m'amènent à l'écart. Bazo senga numéro. Les prophètes m'amènent à l'écart. Prophète en place à Kaboga. Ayebi singa le bijijika. Yozwa numéro nanga. Bangote. Pour na yebi bazala bataba problème na bivora yo comprendre. Basi kota kaka na nzela wana okozala ridicule.
Merci Ndeko Jijika. Je crois quand même mon copé, il y a un chantre. Azu quand même l'Ikanissia Malamu parce que tu vois quand même qui est quand même de gens courageux. Au bas qui s'est prononcé dans Maram Oyo. Alors tout à la non-image, il y a Ndeko Nabiso et après Tozong Asima pour continuer. Tout l'anda image. Et par rapport à les cas, juste un petit conseil parce que si il a noté, il y a eu encore un écho que mi balé musu batikali kala mi te baroza ko exposer bango encore. Conseil ni opesa baleki na yo aseneti mo ba tala ba oyo baza pe na idée topé ba salia mo maintenant ne bimité obisa bango ni na seneti moment. Voilà. Voilà. Et nous le bandé yango ko na temeye. Merci beaucoup. Na nyonso ezo salema ngano senga pardon. Na senga pardon mingi ba onos baza choqué. Na yoki ba propos ebele bimi. To yoka so banze banzambe te to sala ba menacer bino vraiment. Pardon. Et puis une mesure de grâce. Parfois esenga mana noté. Mais ngana zo senga ta olingite. Parfois batumi balemi sa to bakoya ko yebso ke non azaka même na raison eloko asengi. Na osenga boye. Soko za na image moko ya bongo. Avant bimisa benga ngai. Pesa ngai yango. Je crois ce qui est vraiment un souci, il y a kozong sa bande ko nanzela e kozala bien. To ko sala musala mo kitoko. Ya ko bomba na to bengi ye, to bitala biloko yo boyi nini. Pe to ko gagner ba amme, ko sala boy tozo gagner bango te. Bonde tozo ko exposer bango po buzo ba pene ko na ba o balinga yesu te, ba profiter. Donc c'est vrai au sali e kozala normal mais pour na ko trouver solution eza yangote parce que ezo bien parfois mutana soni pour andima mutabimina no ridicule mais to gagner yete si vraiment bozo bimaka pona ko sambwisa bango là alors ça donc ça n'engage que vous ce qui bozo bimisa pona ko sambwisa mais ce qui eza pona ko gagner bango méthode eza ôté. Voilà, merci, nous sommes de retour sur ce plateau là. Nous venons de suivre l'intervention de frère Patrice Ngoy Moussoko Oyo Abimaki a Kenai pour rendre visite na Bandeko, dans la résidence il y a papa Napsatika Bisso, père Sonam, papa Alain Moloto, au pétoti ko père de maman Napso Christine, donc la femme avec moi c'est papa Napso Alain Moloto a ko Koufapé. Donc maintenant ils sont en Jamaïque. Alors donc c'était quand même la première visite il y a frère Patrice Oazo Kamba, ba musicien chrétien surtout à Kenai ko rendre visite. Alors on a occasion de poser quelques questions par rapport à Makambo et Kolekana. Qui réaction na ye Ndeko Jijika. Qui frère Patrice. J'ai suivi. Des réactions là. Bon Azali président AMCC, Association des musiciens chrétiens du Congo. Bien que mandat n'est commis à ce Bien que mandat commis à ce. Nakati à AMCC, il y a une commission de discipline. Lorsque un artiste, un chanteur se comporte mal, il doit tout de suite être convoqué dans la commission pour être entendu et puis jugé. Sinon, Batiki Église et Salamoussalanang. Le pasteur et frère Wana doit s'occuper aussi de lui. C'est lui qui doit aider Mwana naye yako rétablir nyonso oyo elobami ekomami eza diffusé contre ye. Pasteur naye il faut convoquer. Vous avez comment? En tant que chrétien, va traiter en kuna. Les frères à Toubela, à Senga pardon, balimbisai. Hier, Azali président, il y a des musiciens. Moussala nae, qu'on a l'activité na bango. Qu'on représente bango, na ba activité to, ba rencontre to ba programme monyon so bango bazali nang. Et là, qu'on a eu na moni ezali un peu moins, un peu difficile lorsque le frère dit Nakobenga. So qui bozana ba image na bango avant de diffuser botinde la yeza la kati
ezalaka te. Non, ils apprennent à sécuriser bango quand même, puisqu'il y a 5 vidéos, batinde la vidéo na ezala bolu. Non, alobi soki et salemi. Batinde la kayena nous d'abord. Mais il faut bien écouter ce qu'il a dit. Batinde la kayena nous d'abord non. Neza mabe? Non, il devait dire ba vidéo nyonso boza nango sur les frères. Yamabe, les chrétiens, surtout na ba chante, bo effacer yango. Bo tikango te na ba téléphone na bino, bo effacer yango. Ngai batine la kinga ya frère dont tu fais allusion ici. Na effacaki yango mbala moko. Na effacaki. Et comme ça, il a téléphone. Et comme ça, il a humilié lui-même. Il doit avoir honte. Nanga moko salinga passe. Na effacé. Na zana posa na ngote. Et suyer téléphone nanga. Na lingite. Et baby sa téléphone na lingite. Na longoli yango. Pote zongela zongelanga. Lui devait dire ça. Ba musicien chrétien nyons. Na ba téléphone abino. Si vous possédez ba image ya mabe. Yam oyo nyonso azali chante. Pasteur Moïse Mbiye, Mike Alambaye et les autres. Yamabe, bon effacer. N'acceptez pas ça. Lui, président, ne peut pas accepter comme il a hier. Il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Non. Il peut pas voir ça. Il peut pas être. Et ça m'a lamouté. Je pense que c'est une façon de sécuriser quand même Bachante. Lui, il va le sécuriser. C'est Dieu qui sécurise. C'est pas lui. C'est Dieu qui sécurise. C'est pas lui. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko
sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga naikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulagenga mwana mpate. Lui, président, ne peut pas accepter comme Melaye. Il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Non. Il peut pas voir ça. Il peut pas. Et ça m'a l'amouté. Je pense que c'est une façon à sécuriser quand même Bachante. Lui, il va le sécuriser. C'est Dieu qui sécurise. C'est pas lui. C'est Dieu qui sécurise. C'est pas lui. Quand même occasion. Aussitôt qu'est commis, le frère, la commission s'est réunie en urgence pour convoquer les frères. En urgence, convoquer les frères. Nous avons une image ici ou une vidéo. Oyoyo ezali malamute. Expliquez-nous ça. Et les frères acceptent d'être jugés par les frères, les sages, la commission de discipline, et demandent aussitôt pardon à Kobandela Lissousouté. Basambeli Ponaye, ba effacer ango nyonso. Les frères s'expriment devant tout le monde. Pona kwebisake na mikitisi devant Dieu. Soki bomoni image wana, vidéo wana, photo wana, na salaki yango na yeba kite, na blessé bino. Je demande pardon à quiconque azui azalaki possesseur ya vidéo na to image wana. Bolimbi sangai na kobandela lisusu te na sukeli awa. Na zande kona bino, na tikala na koyembela bino. Ndenge nzambe apesanga musala wana. Je demande pardon, pardonnez-moi. Na zande kona bino bobo akangate. Je m'humilie devant vous. Bolimbi sangai na kobandela lisusu te. Nzambe pe alimbi sangai. Amen, amen. Babeteli mabo. Ba Kinois ndenge na ebeli bango to ba Congolais, il faut vite oublier. Parce que les Kinois, les Congolais aiment quelqu'un qui s'humilie, qui demande pardon. Mais je crois qu'il fera pas ça. À demander pardon à leur place, à Sénégal pardon. Oh, papa. Allez, vous voulez toujours répéter ce que j'ai dit. Ce n'est pas à lui de demander pardon. Tu viens de mettre la vidéo ici. Bazongi Sangolisos. Yé à lobby, hein? Na yoki balobi balingi koka sous musique chrétienne était na sengi pardon. Et ça pour la musique chrétienne, pour la bangote, demandez pardon, pas de cette façon-là. Nano bobongi c'est l'autre côté, vous voulez tout de suite qu'on demande pardon. Non. Arrangez-nous ça. Arrangez-nous ça. Benga bango nyons. Au moins il y a ma bena AMCC, voire même dans l'église de réveil, basala ba colloque té. Basala ba séminaire, basala ba convention. À chaque fois que conduite tes à côté ngama, vous convoquez les gens tout de suite. Boya na moni to tambola malamu te. Tala bou. Pouf, to sali déclaration et puis to zongisi. Chacun surveille l'autre. Papa Keba. Nam c'est ça les makate. Bakuta nakawap. Ils sont éparpillés, chacun dans son coin. Voilà, Satan les pourchasse là où ils sont. Et l'apôtre Pierre a dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il tombe, Nabato Bazali faible. Il se laisse attraper. Vous devez d'abord arranger en go. Vous mettre ensemble. Boyoka ni d'un commun accord. Bo sengi binonyo so pardon. Ne laissez pas seulement votre président demander pardon. Moutoua Sali Mabe, Yazolo Bao, Batubazako Lobandengo. Il ne se sent même pas coupable. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Obibisi bon montonayo. Balingi ba sauver yo. Yozo oso répliquer les batouango. Tu es malheureux. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Sinon, et alors, et le romain,
kolo alobi na Romain awa nzambe atindeli bango milimo mabe babebisa banzoto na bango. C'est pourquoi Romains 1 verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils honorent eux-mêmes leur propre corps. C'est Dieu. Alors topé ça va tourner en raison que nous amener mon exposé. Mais si c'est ça, c'est-à-dire tout ça la nuance Alain, tu vas comprendre. Merci parce qu'il y a très peu qui me comprennent. Et qui répète ce que j'ai dit. Nason, Bati Kelinga, Jijika, écoute, voilà, yo sali bien, Nalinga Kaboy. Ici, on parle à des gens qui sont des récidivistes. Ayo Kakate, à Messena Kosala, c'est sa vie. Et Natangi Bekriti, l'apôtre Bolobi, éloigne ceux qui vivent dans les désordres, qui vivent, et non ceux qui a moutou à commettre Mbeba Kakalelo. Ah! Si par exemple ce frère-là orgueilleux, c'est la toute première fois, chantera quoi na bêtise ouane. On avait accusé ma chroniqueur Nabino, qui sont mes amis à moi. C'est pourquoi je les ai couverts. Ce sont mes amis à moi. Bangonyo somona kawana, bakoya kinango, mes amis à moi. On a comment? Parmi les musiciens chrétiens, Moutoua Liboso c'est lui, ce frère-là. Mais il devait s'humilier dans Nenga Kosakanate. Parce que baby si complètement musique chrétienne. N'argent pas musicien. Je cite chaque chose dans le terme nango. Natiki va passer. Natiki va passer. Musicien. Ozamo, musicien. Oyembe la kanzambe. Na niveau komi. O kita na niveau wana. Ça doit interpeller la conscience. Si notre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience. Il va nous condamner à combien plus forte raison. Les frères devaient s'humilier. Il ne devait pas laisser le frère pratiquer à ça, non. Le frère lui-même devait, que ça en sorte, il devait nous appeler Bissou. Bissou ne ferait pas couvrir. Jusque-là, il n'est pas le seul à être cité. Parce que Moïse Mbié a cité Nakati. Tu vas moins belé va citer. Oui, d'abord, moi je parle de lui. Parce que j'ai vu sa photo, lui. Naturellement, mon Moïse Mbié a bilo quoi non, je ne vais pas. Et je ne pense. Moïse Mbié Bakambouane, il ne peut pas faire ça. Oh, il peut pas. Il peut pas. C'est que comme un penchant alors. Il a dit il peut pas. Comme un penchant. Na yebisio il peut pas. Ko sala wana non. Ozo blanchir ndeko Moïse. Toyoka na très bien. Toyoka na très bien. Na lingina za la claire. Na eloko wana lui peut pas faire ça. Na eloko wana il peut pas faire ça. Oyo asali yango. Ceux qui na la qui se vide na photo au sale. Té na lobi na photo. Attention, il faut identifier photo. Montre-moi la photo alors. Montre-moi la photo. Montre-moi la photo. C'est bon. Alors comme déjà il y a la Kisango et ça a bien été deux à tous ces émissions. Tous ces émissions pour la Kisango. Donc le frère président de l'AMCC devait d'abord convoquer Bango Nyonso. Bango Nyonso à Sangisi Bango. Avec commission, il y a discipline. Ba statuer sur cas moko na moko. Ça c'est ce que dit la loi. Ba statuer en moko, ba laver les linges en famille. Et puis ba sali déclaration na bango finale. Ba mona kango li sousouté. Tous les frères, ba musiciens chrétiens nyons, ba effacer on a ba téléphone na bango. Et puis ba sengi na tout celui qui est chrétien véritable a effacer en. Parce que ndenge bana ba komi kotala ngo bana classe ba uniforme omoni bango basali ngana zona ba jeune fille mona ba uniforme bazotala ba téléphone na ye malembe na ye na bagina sima na bango na dongoli na bibino bozotani na bibino boya na téléphone wana ba kimi na bango ils sont en train de regarder ça. Ndenge frère azo bouger loko na ye wana ils sont en train de ba jeune fille ba écolière na bibona téléphone na binona ba kimi na bango. Vous demandez aux parents, il y a un téléphone Android qui ont par hasard ma vidéo, ma image, va effacer en gros. Les frères ont demandé pardon, to soukeliwana, to bandeli à zéro. Et les frères ne répondront plus. Voilà la procédure normale, biblique et selon la loi, merci beaucoup, Ndeko Jijika. Je crois que nous touchons pratiquement à la fin de cette émission parce que nous courons derrière les temps. Alors, Ndeko Jijika, Lelo Awa. Namaramutu Ozolo Bama Awa sur Bandeko na yo.
Pensez-vous que la meilleure solution est d'aller à exposer la justice? Non, non, non. Parce que tout le monde dit que tout le monde qui culte Moïse Mbi à dimanche et tu as Koleka. Donc Moïse Mbi a meka qui pour exposer Makamuneng Ezali. Alors déjà tout ça qui dit na Makamu contraire. Il y a Oyemo Alobaki, il y a ndeko na biso Eliane Makambu ya Bimisi. Nan Makamu o ndeko na biso Moïse Mbi. Yemo en plein culte Makambu lobby pendant plusieurs ceux qui 1 heure du temps. Sur Makamu surtout je crois que SCP ça va tout. Tout le dossier est long et ça qui déjà na justice. Est-ce que c'est la meilleure solution pour ça la Makamu? Non. Parce que comment le dit que non, ceux qui sont mis en justice c'est ça parce que Moïse mi alingi à cause ça siko. Non, au monde est loko ezoleka na église et sous kan église na justice. Na justice quelque part so moni apôtre Paul ayebisi bandimi bobanga magistrat bo to sa ba autorité oyo baza établi na mokili pona bambeba okosala libanda magistrat na ko lokota yo pas na église makambo église et traitement église 1 Corinthiens 6 yoka eloko apôtre Paul alobia quelqu'un de vous lorsqu'il a un différend avec un autre ose-t-il plaider devant les Jésus et non devant les saints? 1 Corinthiens 6 apôtre Paul azotourna azobisa bango quelqu'un de vous lorsqu'il a un différend oya bango eza makamba bolingo et ko suka na justice te ose-t-il plaider devant les injustes bakure tribunaux na biso ya oya mbongo bazoluka mbongo et c'est ce qu'on veut balinga ba creuser Moïse mbongo c'est ce que l'on veut on voit ça on sait comprendre ça biso batutobi mwandambo à droit toyebi comment ça se passe na bakure tribunaux na sauté au awezane na verset 4 quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Non, Aboy, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Parmi Bino, Moko Azalita Oko Sambisa Bino, il n'y en a pas. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. Non, non, non. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que tu as chité. Donc, il faut la traiter caca dans l'église, c'est-à-dire les sages dans l'église. Dans l'église de réveil, il y a une commission de discipline. Dans 4 églises, il y a des sages. Eux doivent récupérer le dossier et traiter ça nasima sans que les païens baillent. Traiter en église et souki une église, bongisi une église et puis continuer na bango sans que les libanda baillent. Voilà. Merci beaucoup Ndeko Shishika. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Ah, tout comme Nasuka. Alors message nous relancé na ba chrétiens nous surtout bazali quand même touché na makambezo les kana. Lelo na église du corps du Christ à na Congo. Mimi na Kinshasa à moto zopela. Message nous qui relancé na bango. Les frères qui se sentent coupables. Oyo ba psali mbeba. Ba bebisi lingomba. Ba senga pardon. Bazala animé na esprit oyo ezalaki na roi David. Tangu prophète Nathan a kikolobelaye makambu ya Uri basengi pardon église elimbisi bango babanda lisusuté tous ces frères aux frères en Christ aux alika kana ba photo wana na ba vidéo oyo esali ba frère na yo pasteur chante effacer on a téléphone na yo effacer on sala lokola ngai effacer on a téléphone na yo de peur que pesa koka kakanda de peur que pesa ko bilobela olobaka effacer yango cause rango lisusuté les frères doivent apprendre à être unis bomoko ba frère chante yo mutoza na succès ke bana basi oya kitoko wana o baza kongala ke bana bango bakosambwisa yo
musala na bango ezali koluka créer bato ba problème ba dossier na justice po balia yo mbongo babotolo mutuka babotolo ndako ba ridiculiser bana basi mingi bazali malamu te. Il faut kotala mwasi nini il faut kosolola na ye oyo esengelo solola nete basi nyonso baza kolobisa te. Ba frère chante la vedette, il y a succès. Basi nyonso, tout le monde. Na ba frère nyonso, ba chrétien nyonso na zako bisabango. Basi nyonso baza o solo lisate. Okuta na impoli, okuta na insolente, okuta na yakofinga, okuta na biloba loba, kolobisa ba fi nyonso te. Zala sobre. Apôtre Probi, en toutes choses soyez sobre. Zala katikati. Tala mwasi oko solanaye, na oko solanaye te. Kozala mobilité a solana basi nyonso. Tu parles avec toutes les filles, yango yo nani. Solana bango nyon sauté. Tala oko solana bango. Oko solana bango. Tika bango. Eza vi na bango balingi ko sala vi wana. Le jugement de Dieu et ko kweya sur na bango tôt ou tard. Tika bango. Balingi na bango luka mibali na ndenge na bango ko créer problème na mibali ndenge na bango. Tozo tala suka na bango ndenge ko zala. Yoko kipe bango te. Voilà un petit conseil. Ya liboso na pesi pour na émission lelo ba conseil za ebele mais pour na merci beaucoup Ndeko Jijika. Alors quand même quelques personnes à remercier Bali. Na ko remercier mingi Simon Pinto. L'évangile gratuit. Nzambe asungayo. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Simon Pinto Nzambe azala na yo asungayo. L'évangile gratuit. Ezali ofele, ezali mai. Yaka komela mai na source ya ofele pona lobiko na yo. C'est très important. C'est comme ça que nous devons revenir à la source. Simon Pinto Nzamba Zalanayo. Maman Nanga Dolphine Komesha, Nzamba Pambolayo, Papa Mathieu, Raoul Komesha Bisiko Zali, Mestid Missia, Missia Fondation avec ses œuvres. Nzamba Pambolayo, Apôtre Feza Missia, la bouche autorisée. Nzamba Zalanayo, Nazirik. Papi Kongenda, l'homme de Simangol. Nzamba Zala toujours Nayo, Nao Zako Sal. Mutunanga Piché Kinkela, homme de Dieu. Nyongo nanga na zako senga. Ah, na lobi yango sikoyo ngaipe. Na komi koloba. Na ebi koseki. Na ebi koseki. Te en tout cas, homme de Dieu Piché Kinkela. Futa nyongo nanga. Ngapela komo leka na media. Yanga ze subo, yanga komi siko ba nyongo. Yanga komi ba nyongo. Futa nyongo nangai na zozela. Piché Kinkela na madame, na pesi bango mbote, bisika Bazali. Bazali ebele, mama nangai Sylvina Dallas. Nzambe azala na yo Lorette na Canada na Montréal bisiko zali mbote na yo yango yo na zui yango déjà na enregistré zela ka to kobongisa na koyebisa yi na koyebisa yango comme ça obika nene bisa kyote to ko sala ndenge wala to ko zo témoignage wana po to salisa ba sœur ebele to salisa basi ebele uzana idea mana koyebisa yango comme ça to ko sala bisiko za na Canada na pesi mbote banani susu bazali ebele Bazali belé boloka na lobi belé peut-être na bungi zamba pambola émission. C'est ça. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à Jordan Panzou, merci à Gédéon, merci à Jean-Luc Kadima, merci à Junior Lubikou, merci à Donna Condé. Merci infiniment mesdames et messieurs, continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, partagez, aimez de temps à autre. Si je suis en remarque, le numéro est affiché. Vous avez également le numéro de JJK. Si vous avez besoin d'être en contact avec lui, n'hésitez surtout pas. Il est très ouvert. Merci. Surtout, on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir.